la chaîne qui vous édifie. Abi, na éternité, na quoi adora kayo. Ya lo bale ensemble maloba malam ekoki otouché. Tele kutu mutu o alobi dans l'éternité, en l'éternité à quoi adorer nga mutu. Yebe mutu azo adorer nga. Tant sera loba lobela zambe maloba malam eko touché motema na e. Yo zambe ozaka malam. Mais mutu azo bisa mutu na quoi adorer na makila na nga ya suka. Le jour pe malangezo kende sikanga na otosili contrat que tant que naza na vie non sale la yo esprit nanga e sale la tina suka na lobi bino moko boyo ki soit disaba masia ba mamelo boyo ki makambu oyo mundu na bino bozaki ne confiance à lobi ba masia babaluki 6 fois babaluki balimwe tosikalina papwana tokomo solo. Atuningande ni shikidina ngabino shikidina za bien oyo bapesi o kombo nini o bapesi nga kombo ya shikidina yemoko ah bien bon ya tout wana ngumbela nga boy deuxième tour akangeli nga makolo na forme ba musulman agumbi première deuxième fois troisième fois oh shikidina soit loué agumbi oh shikidina soit loué atelemi abaluki akem na ba oto multiplier kina bango bazongi ngai na komi moko tokomo continuer départ na komi pe na temps na maite na chambre na ngamo na créaki le quoi mon temple moko na bi avant na bando mesurer yango na se vraiment mesurant c'est simbi lango tena miluki la solution erango na do mesurer na kendo tombe beka na kaya ba prophète ma prophétesse disons ite ouais et bisenga identité bisenga ba identité na kutana ki voya ba sali ensemble ngalebi et ça les bien oh ya tout rochikidi na félicitations à ba kisela nga pouvoir na memel shikidi na yango yo sacrifice o sengaki avant na yenango na mesura ki yango et puis si ok yango na memelio aibisinga na nyonso tu yo sali nini epesi bien na binyonso tu epesi bien kopesa bien za problème te pona e bazwa batongo yaya zalaka fianzamba obatela yo Nzamba lola asalaka na ndenge na ye pona mission nyonso to shikidi na ndoti na ngezaki ya pasi ya facilité nyonso to ndoti na nga ya pasi so risque nzoto note esprit na yo so risque makolo na yo te parti no moko vraiment elungwa asinga siko to tia bango na l'écart to tia no makamba ba sacrifice à l'écart mais on il faut céder biso grand frère na ngabi shikidi na tayo moko. Et le goût d'une élo sali en moté, au lobby de Chawana à les côtés, tous ont un famille nanga. Il y a ce qu'on bovana na. La chaîne qui vous édifie. Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa? Voulez-vous réjouir de vos business? L'opportunité à ne pas rater. Toronto City VIP à Maluku. Un des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business. À quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres. Juste en face de la zone économique si spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maluku. Waouh! Non loin du centre de ville Maluku. Un quartier en pleine expansion, à quelques mètres du Macadam. Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, centre médical, marché, etc. Je vous appelle, venez nombrer et acheter. Donc, je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, en Afrique, en Amérique, à l'Océanie, à l'Europe, en Asie, pour venir acheter les terres que nous sommes juste en train de morceler
vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même des travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Il y a l'eau non loin de nous, vous allez voir, derrière moi c'est la régie des eaux. De l'autre côté c'est le société Vodacom. De Vodacom. Et devant moi c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Donc je suis très fier de vous présenter ces produits qui n'est rien d'autre que, oui, nous achetons les voitures, nous achetons tout ce que nous pouvons avoir. Mais avoir une parcelle, c'est vraiment une très bonne chose. Pour tout contact, contactez Willy Mafuta au plus 1 90 57 30 15 40. Toronto City, waouh, les 4 qui nous réservent l'avenir de demain. Vive le Congo, vive Kinshasa. HP Media, la chaîne qui vous édifie. Melinga, telekutu makambo seleminga penelobe. Ya solo. Ya keba muto obedeleli solo ka ye muto obundisa ka muto zoloba confiance nangeza pane ka ye muto obundisa no bi ya solo Nzambe mena tuone lina be mama bebe Nzambe nanga mutasali makambo Nzamba amona suko image ezala te nga mutu nasali na ko moloba mutasali makambo na Nzambe kutana na ye mungana lingaki komema bana nanga babenga nga tantine mana na kobo sana te ke Nzamba zaka na bomoya obota mwana mususu atake aka mwana chose kuto moni ete ami kendele peut-être que tazaki ne destiné à Nzambe te na ndoko pese ma parole de foi dans tout lundi ça na lundi si tant que si vous connaissez mi se zaki ngana si seki ope liboso eseki tant atalinga nobi mokili encore ba mona ki libala na bilonde salama ki wana bakanyela ki o mabote na c'est vraiment ya mapapa atanga bimi en fait ko lo makamso so yo bono pianga kana aleki akei tofandi shigini na yeli sus abi mais en fait bel cerno azan qui riait trop malgré nous surtout ando ye bisae aza convaincu te toki ndeka to lungola eloko emema bana na kati na mama ko négliger nzoto te peut-être makambo esalama na nzoto na Nzamba olaki songo na pongi tokei ngana ndo bimane longi te na ndo zwa suki na ngana bombi elongi to bimi liboso na tokomo menacer tokomo botole bana to botole des jumelles azaki na to botola yepe na ponya azomona ngo azomona azotambola na bana deux jeunes filles moko bombi suki moko azambinga pembe baobotole bana tongo baobotole bana asutuki ngape sika na zaki na zongi na tuni mana nini ote kutu ndoto na loti mama ki ba ko betela ndoto no mutu nyonso te ka mutu zo betela oyebi ton sait jamais ce que belle sœur nanga garda ka secret mais héros akolisa akozia sans vérité sans secret et mema tina ba degré wana akomo betela nga te kutu ndoto na loti ngalobi seka Clotilde ye wana Clotilde ye wana ko ke ko tika yo akoki otiko liberté alobi non nga bala Clotilde nga na bala munzi soki boza na balia na bino tali bino nga sa mosali bala makambo ane concerné nga ngobi soki oloboza mosali bala e bongo grande sœur na nga aloba nini ya bala depuis 2016 yoko de 2019 bino mbalena na koki oloba lien famille te abi nebiseka ezali kambo ta na baluki na ke nesi shikidini ya makambo nyonso tu tosali amoni na ye abia moni ndeni nyonso tu abetelinga ndenge ezalaki ndenge nyonso amoni na ye shikidini abi c'est drôle hein première fois nakuta na makambo bwe ngana lobi soki yo première fois nga combien de fois abi soki ça que yo eloko te vraiment tobando tambola tozo luka l'église
Église dit que sacrifier vraiment ba makila pour na ya moya. Mais si je me trompe pas, mais et ça là qu'un jour si papa bienvenu. Papa comme il t'a sacrifice. A comprendre na qui est bon au point. Na zaka sona moni mutu. Na si ya prier ma casse to comme il t'a sacrifice. C'est un opération na décembre été a comment opérer dans les 5e mois. Dans juin en avril. Ba sacrifice c'est aki ma casse. So na fani ya prier sacrifice et puis ça surtout na ba province eza makasi. Sambela nzambe makasi toko moya na l'église toke l'église mon babengi siloe ya mwanda toko taboy banzi mi pasteur ba chantre bango nyonso tuna lopele nazo nyisi melobi ezande boy ogo de lorote toleka twandoleka toleki toko mi l'église mususu même Tobano le kana, Tokyo kota pasteur moko. Église ezaki vraiment munene. Anda côté ya, ba pasteur pe ba soko za musala nzambe ko te ya kana distraction te. Na si a distraction, okokyo recevoir l'esprit musu seze nzambe te. Tango azote ya akati akomi kopema. Tango apema na bishiki na tikana ona kote église. Tirana Kiti sur le terrain na mati pe na cher bayambi ngape tangu mosala nzamba zole katobeteli maboko baro bakasa bazo matisa l'homme de Dieu nazaki soki ozo tambola be pana onanga ezandingi moko moya mutamo na ngezate toko lokwa kole serré tomati na cher na lungo l'esprit ya pasteur na tiangwa le côté na esprit na nga na côté ici shikidine sika zaki anduki ko partager l'esprit au monde na l'église mususu pasteur oteya kuna zui désordre comme une église à partager l'esprit na e na to sali communication ngalo biso kanga na banzi Yoko kwa isana batute. Tant na lobaka bato ba na problème ba mariage. Ko bota mbongo. Bale kana liboso na prier pour na bango. C'est le temps que au sala ke esprit wana ba se agiter kati na bango. Abisi nga problème te. Nanzi côté, nanzi côté. O c'est ce que moni pasteur mon na TV. Pasteur vraiment ce kazote lo kwate langa. Esprit ensemble te yaka esprit ya piton pete yaka na telemi liboso na sisi côté ya na lobi na luka ba femme célibataire o bazan posa libala na bato bazan na posa mbongo ba presque église mo bimetele maki ba ye mama tela église le quoi ya papa na biso motomo combien de chances na zo ya bato le quoi munene bongo. Combien de chances Nana ye Zwa libala na kombo na ye Tanda tanga Yesu te Zwa libala na kombo na ye Pambwama Tangi yolo ba amen Ngana pesi yo kitoko na nga Ngana zwi ya yo Soki yo kalibala Ngana pesi yo succès na nga zwi ya yo Tosa lo kwa remise et reprise Na partager la église mobimba wana semence na nga Tosi sipe, tosi conscience ya mutanga ni tozongi si tosi mizela tokei. Balance sous makambo. Token na ba sange nyonso tout ozwaki to tiango na balance to komo balancer. Ya logo musala punda to salaki. Et l'autre côté mesuré na kati ya pèse. Nabi sigidi na sakala mokilo basala la chose basala lisuti. Abi mutu amuta mukili ngana zana esprit yo mutu kokyo yo bake basala la to basala la. Mama taille zéro ata ba mo ba kilo pesaka pese l'autre. Nabi seke pasteur ngompe soki azapa na biso te seka zana kaka to na maikari. Alobi to ebite. Parce que tant au moni bo c'est que ça moko le biso moyen ba peser ezate la vie c'est que dit na seconde minute to sani
Asinga so outi école na sac physiquement bando le côté ba linge ya ba fille na ba poubelle na ba douche au retirer ba sous-vêtements ba hygiénique ya ba si na biso na ndozo nini le temps na ozwa mokili ya mystique oh le côté bo muto attire attention en sana ngonini pour ne lo salite bon ezelo kankela yo ke lo côté o mema ngo wapi et mema deba mulai sikidi na changer forme habiter okene na ngo bongo metango e bando koda na saki yo bando kota ngote so tielo boko boy elimo ki obimo na saki na bibian esili na kepe classe Tokoti na ngotanga na lycée na mwanda mbote te yambu et signifiait l'étoile de la mer. Maman, ça l'attention d'école au quotidien mwana au monyango de l'X bien parents na et autres trompé mais kota na kati. Maman, soki ngapele lo na koma ki na niveau yo bitebe école peut participer ki na kati na ngai. Tokoti na école ngana ba master to bando yo kanate. Nga ba maserto bando yo kanate akoti na pesa ba ngombo tete elo hote na koti tina kata sali na fandi batangi kande prof azotangi sana so na bino ko komate na onda tala na bible le prof na so sale ba aventure so ki combien sentir mutaleke be vous azoya tali so ko tango ba mouvement nyonso do azo sala bana ba kanisa ba aventure so ka na pesi professeur matiata ba vima Nigeria bo mona ya ba chukuma ngai la sia merveille na sali o professeur atika biloko ne boy olimu shango ko bimisela ngo na bureau so ka isika so ka tiema inaye olimu shango ko bimisango sika ba professeur ba fandaka na nyoko li ba professeur boy na vino classe ici depuis na banda première c'est si na troisième na tikala kokomate kokenda nanga ko déranger ko embrier ko sakana esili ko komenda elangate na komo zonga na komisko na kati ya mission o batide la kinga na nzela classe na komo viser na ba douche o kata na mitu na komo viser so na moni ba l'ange peut-être na kokyo retenir ba sous-vêtements jeune fille jeune frère o mesana kotande lamba mo esilio za posa ma ezane ka ukati na suka tampo yozo zela okokyo ya mweloko mambo etelemi likolo na ngo yo mona ngo moustique o mona ngo insert o yebi projet nini te o eza likolo na ngo Nathalie la basinga boy le point ezaki ya ba jeune fille belé na moni ba jeune fille balela ba concurrence o ya tandi koto moi panier moko ba chaka na douche na kepe na curiosité na tala boy na surtout fait pe na biloko na ndozwa na chelo boko e koti na kati ya saki tak na zo cha bongo masier moko amoni ngai abi muze soko zozwa ya turo na kangi okete nasi longwana nzela ya ngai oke na biloko te longwana nzela ya oke na tonie yo botate obala te sko susi nini yo koyoka ke biloko no ki obebisa et porter le malheur so ke porter le malheur bonheur etalio o muze otika ngo na bikoluka te na changer yo mona nga munzo ebi o ezakati na ngate maman sala trop sur na nzambe na tanga kutu na saki trop sur ba masia bazara mystique bazana des pouvoirs moko ezalaka ya mai moko ezala ya maikari ya dojo ya batu ya les derniers jours bazana ba pouvoir ya tous les magies na mokilio nengo mona kabango abisinga nazomona mukie oza na wane lobelange lote ngapela biso so yozo mona ngamukenga na mone lokote mukie ku zo mona na misunga na mone lokote asi vraiment oza teti oza vraiment teti tikala tikiti sasaki na biso so matina mukongo na yo kitisa so za na mukongo na ngono kitate
wana ozopesa nga réponse wana ozopesa nga réponse ozwa te nga lobi ata nazwi te na classe nazwa te na okende nango bon okende nango esika te grand frère nazoyaka azopromene mpo na olukelo mbona lobi kutika osesanga badiscours ya milai nani esika na okende bozela nakoma okende baya misato bakalele nga nzela nga lobi oyo eza likambo botika nzela na ngai na mpusa pe papa boye bakomi taba masiare ebele bakangeli nga nzela nga lobi bino boza ebele nawapesa bino somo nabeti makolo nakoma tala ebele naleki na bango sokoso tokoma oloba so nga lobi bango nyonso te batie so balobi b bango nyonso te balobi b esali bango vertige balobi encore yo ozolakisa biso mini formule biso tolakisa grand formule bayo benga pape moko azala na Rome invoquer esprit na kiti ntango akiti boye nga na papa na toanda négocier boye natuni ye oyo benga na nga afukami genou moko no marraine na kokotisa kimia bamasia bazaki na intention mutu babengi akotela bango zoka pe mutu babengi pire nga okobenga na ngai tokobenga na bamasia atali bamasia bazaki loko espoir na bango suki ezaki papa wana batali nga atali bamasia atali nga nga na biso bengani nga zwi na nga o na pesa yo problème te soki mpo osali nga baimportance na zwi omobima tokei oko préféré okufa orejete bamasia papa koti na confusion boy akomosala bafigofigofion salaka bafigofigofion nabi osoperdre nga temps loba liloba moko mpo na topanzana atali nga agumameli nga lisusu abi na éternité na koadoraka yo yaya lobale ya nzambe maloba malamu ekoki otouche tele kutu mutu oyo alobi dans l'éternité à l'éternité akoadore nga mutu yebe mutu azo adore nga ntango saka aloba lobela nzambe maloba malamu okotouche motema na ye yo nzambe ozaka malamu mais mutu azoyebisa mutu nakoadore yo na makila na nga ya suka le jour pe malange ezokende esika nga na yo tosili contrat ke tanke naza na vie nosalela yo esprit na nga esalela yo ntina suka nalobi bino moko boyoki swadisa bamasia bamamelo boyoki makambo oyo mundu na bino bozalaki ne confiance alobi bamasia babaluki 6 fois babaluki balimwe tosikali na pape wana tokomosolola atoninga ndeni shikidina nga bino shikidina za bien oyo bapesi yo kombo nini oyo bapesi nga kombo ya shikidina ye moko bien bon ya tour wana gumbela nga boye deuxième tour akangeli nga makolo na forme ba musulman agumbi première deuxième fois troisième fois shikidina soit loué agumbi shikidina soit loué atelemi abaluki akem nako ba oyo to multiplier kina bango bazongi ngai na komi moko tokomo continuer départ na komi pe na temps na maite na chambre na nga mona créaki le quoi mon temple moko na bi avant na bando mesurer yango na se vraiment mesurant c'est simbi la ngote na miluki la solution erango na do mesurer na kendo tombe beka na kaya ba prophète ma prophétesse disons ite ouais et vu cette identité bi misenga ba identité na kutana ki voya ba sali azambe ngalebi et ça les bien oh ya tout shikidi na félicitations a ba kisela nga pouvoir na memel shikidi na yango yo sacrifice o sengaki avant na yango na mesiraki yango epesi ok yango na memelio aibisinga na nyonso tu yo sali nini epesi bien na binyonso tu epesi bien kopesa bien za problème te pona
e bazwa batongo yaya zalaka fianza mba obatela yo Nzamba lola asalaka na ndenge na ye pona mission nyonso toshikidi na ndoti na ngai ezalaki ya pasi ya facilité nyonso to ndoti na ngai ya pasi so riske nzoto no te esprit na yo so riske makolo na yo te parti no moko vraiment elungwa asinga siko totia bango na l'écart totia no makambo ba sacrifice à l'écart mais on voit il faut céder biso grand frère na yo ngabi shikidi na tayo moko et le goût d'une aile au sali en haute au lobby de changona à les côtés tous ont un famille nanga il y a ce qu'on bovana na famille bobi ke bozana mutumoza sispe priaka trop na mbongo na vo pesai pesai na mtema malamu osaka no pia yo keton ke leki ketan ke ndeko so détourner simana ngai si comme na mopanga zambe frappé yo grand frère nanga ndo pia ngai azoloba na sia mutema mwana abandonné osa toza papa toza mama te soki na lobi na koti sakanda kati na yo o souffrir na pe soki tant kileki autant aussi ça no balisa yo na bima papa na yo ando pesa nga maloba moko ogoki o supporter te natali mutongo yebsa maloba bien na pesi sacrifice ne se shikidi ne simbate kabola ngai nateka ki katikati na ngambo katikati na ngawe na koma lokwa robo so betinga oyo liboko na nge bukana na lokota ngo na zongi siango na miteki boye ya nzambo ya kufela one kulusu azaka nzambe na mekaki ko sauver esprit ya grand frère nanga satan anda ko kosa ne ngai na teki demi ngai esimbaka te na yo bagisa mukongo na nga esimbaka te na bi esilisu nini o teki la biso misu na yo na biso na teki le bino boswani balungolinga ba oya kati ya noir bazwinga ya plastique bakoti singai pona grand frère nanga so na loba makambo na raisonner ka Jésus to pesa Jésus lote to pesa pe mbongo te oyo kosala ke lelo akita kufela ngana yo to pesa ke pe oyo eza précieux te pona atali mokili mabe atindi ba prophète atindi ba serviteur ba sacrificateur ba ko retenir péché à mokili te ya na sala ke nyonso pona na sauver esprit ya grand frère nanga le quoi ce côté qui oh ba ozwaka ondam so pesi lo boko bazio awa so pesi panzi bazio partio so pesi partio bazio misapi na bibo sala o bomoni chikije yambisinga moito zo mobimbeza te faut à la partie moko mutu partie moko oko molokwa zombie mais c'est là on a expliqué yo pour na bimela ki ona balanga chamalamu za ona banda ko manquer yo est-ce que yo vraiment la comprendre yo te mutune bouger na bi ko doze lima oza capacité ko mona mutuna nga soki bouger yo soki ndoko yebisa nga liboma e bandi mais c'est ana ebiso na nombisi so bola na makolo na sambisi so komisinga lisusu zombie na komimbisi zombie to na komani atalinga alingisi mutu asekate ata umsegisi endenge ni asekate atalinga ningisi mutu na se peut-être makambo na lobe ko tote na za nombis na za demi mutu demi poisson na ko mazuzu demi mutu demi zombie ata yo moko za no na place na nga aisinga aucun jour notikala sa na place na yo e bongo zambo anzima ko za place na nga na pesa kini nzambo atalaki mabe nyonso na sali na libota na ngai te atali mabe nyonso tu na sali na beglise na ete na bana bato ya mikie kobebisa bavie ya bajeune fille bajeune frère atalaki yango te anzimaki kozwa esika na nga elodi nga vraiment merveille na opesa ya malonga oyo koki kolimbisa bapeshe na ngai so eza mbongo abi aza mokonzi ya or eloni ni ekozala spécial liboso na so na lobi peut-être lupang basomba yango na makasa te basomba yango na mbongo aza riche na nyonso sikolo nini ya malonga nga na okende zambe na opesa o
Natala likolo na se na moni eloko opesi te. Na sanzama na oyo salelinga. Soki mbongo ekoko sifir na ote. Soki esprit na nga yango ndo kozwa. Papa zwa ka bolenge na nga. Soki otambwisa nga na nzela na yo eza malamu. Soki po otika nga na pasatana eza malamu. Ya natikalaki na kati ya mai te. Natikalaki na kati ya souffrance te. Esika nazalaki tourmenté. Oh balobaka le lieu de tourment. Ya na sali boye. Pas si boye. Basinga ozote kanzoto nondambu ndambe kokate na kotisio na kati ya tourbillon. Na komo baluka souffrance jour et nuit. Oh balobaka nini enfer te tourbillon. Et ozo baluka ka sika moko. Souffrance jour et nuit. O melama ite oliaka te. Ozo baluka. Na chambre na bimakate na loba. Na koma lokwa moribon na bouchakate. Chambre na nga depre kangama. Mutu pa yeba position na nga na zalate mutaye bangwazate. Nandiko baluka. Nazo baluka. Esprit na nga na kati ya souffrance. Besinga soyo komi boy. C'est là non bima. Tobosanga ki olagiso mutumoko busi. Mama les jours na mona de yes kombo busi. Nazaki exprime bobangela takinga ya osakanate. Natalie na mutu. Tala ba serpent ebele na mutu. Toutes sortes ya couleur ya nyoka ba piton ba vipère. Bango nyonso tu na mitu na e. Ba telemi ba placer mitu na bango bo. Yo moko nelongi moi si kitoko eloko eza na mutu o regretter atuninga mais enfin comment tu vas nada jigidi na la vie c'est que alba français na trouvant drôle le bi alba français tanga ouais aisinga normalement aza mutu to salela ate auta bamboka mi paya ayaka ko rejoindre biso na ba océan oeza circuler na ba mboka wana aye juste à rendre visite à la kisayo galerie nae to mo tambola na gusi to tambola na komi na galerie ona yoka ape bilamba so bateka ngona ba galerie ba griffe Fabien na kati ya galerie gusi ando la kisangai ba pas de danse. Oh, ba musicien na biso ba obina. Andi ko informer nga ba pas de danse, ba loketo, ba style ne ba fi ba lobaka. Ba fi ba salaka contre ekibwe kune zongi. Andi ko lexanga ba forme ya ba démarche. Alobi o mona mususu ya tambola ne kabwe. Lokola onyata mabelete. Abiseke ngana na kati na. O mona mususu kakabwe abomoni nyoka soko moni muto tambola buseke nyoka oyo ya couleur rose azana kati na ye lobi kotambola non sima lekisanga ba port de danse andi ko lekisanga ko simerfe ba danse ya ba koboy ya ba boy na ba danse ya boni ala kisinga ba danse bele na ba danse ya frère na biso Robinho oya binara ala kisinga na ya likimbi ya baboy alekisinga nabi nyoso tu ozwango wapi abi nga kutu na kotuna yo mabina nyoso tu bobina ka bozwango wapi ngana lobi no eza musicien yembi abini biso pe dozuto bando bina abino c'est tout Céline Dion azalaka première wana babenga kae ami fidèle ya ba sirène ya bando ami fidèle Céline Dion mutamema mabena mokili Céline Dion mutamemela batu ba banze momoko ko banze momoko le roi mutalinga lela ba voix ba sirène amemeli bino na mokili amemeli bino ba balobandeni na son eza ba son mususu ba bakisa soki obeti santé eza na voix mususu ebimaka ya suka. Oh vraiment ce que ba beti yango même si yo chante kokoko et monter parce que ça trop élevé. A dit ko la kisanga na monsieur la kisanga non nous ya ba frère na biso fali. Alobi non
na la qui sauté na la qui sauté n'est pardon la qui sangai oh so na la qui sio c'est que non la qui so mai kalamba Moïse mbie bango nyonso to so na la qui sio moko non risque ko la qui sabino nyonso ngabi la qui sanga pesa problème te ya bada sinon so de womona répétition bandana mai na ke okuta e malabiyosh na kati ya mai danse yo wana danse alati joki bras cassé ya no na perpète azobina na mai na be ezala ndebo azobina vraiment ye moko soki azobina kitala elo kwa moi pe kiselu basirani na kati kuna ye koto ba like ba pesaka ye ba pan abando la kisangai tokei teke mona esika ba répétition ya ba voix ya ba chambre oloba so se wa yembi na raisonner sika na uta wapi ya ngai so natali zéro voilà epesanga ba charme ya aniko yembi saye vomoko lokola mutazolela azoyemba abesilite wala na série ya Marie Azali abisela nanga linga sia wana makasi abiselo kende mama chose dessine azaki dessine na ba musicien chrétien pour la makambo ato uti likolo ndenge nini oye no yembela nzambe loba na yebi suks na yo no zimela so ka boy oyo avant-hier ba yamba ki soki José Ntita na quartier ba sabiso yango bino vraiment ba koki ko louer ta mutu boete Nathalie Bao asi bao bien ko louer bango o bi be nini ye pas une église na bino point d'adoration to bimisa o ya base o na biso ki amati na podium ane loko lungula te so amati na podium ane ne loko azote na place azwa na onction na ki bonzambe nyonso to amema botikala na nini mama ba voisin na biso bando talanga encore bino boye bateneni boye bani surtout ba sirène boye ba kata ba musicien Nabisi eli kambute ado fininga lelo sirène un jour au télé me obete la mabo el nye me malokwa débat grande sœur nanga azuinga kotisinga na lupang toyo kaka miziki nenge beta libanda alaki singa shigidi na gusia komi ko laki sanga sœur nabiso adieu osotala ba danse logo la mo soda mo zulu moko boy sans cité azobina ya ndobine lote ndobina ni abomi abembi na sima tolo puelele baninga babomba tolo ya bombi na sima ne awa ni andi ko répéter azobina mama soki ba danse wana quand j'étais son abina olobi voilà yo zaki moi ne vraiment azobina abizela ozano ya bino ameminga na artiste o bayebani toke na Rihanna esika azali mutazate banyoka na banyoka baobina nde banyoka baonikisa mitu yepe ndenge azosala loketo no sonyoka kebo yepa kebo sonyoka zongi bo yepa zongi bo na makambo kitoko ya consigne abi nzambe wana nzambe ngana bengi yakubisi oyo ya bango ando continuer à la kisinga lobi moni soit disant Nicki Minaj beauté make-up ozo renye mikolo so ngana chi make-up te no bimate ezala ka structuré na nani siete finani la plus belle du monde ba yebi wana make-up azo fondé ba biloko ne wana totally ngapi na koko luka style moko ya beauté abi problème tezo dépendre na choix na yo alors ala kisinga susu esika ya ba griffe un jour maman soki otambola na nzela omoni t-shirt ya Sœur Merveille koka moite ya noir et blanc chaque décembre bandon salelanga lokola marketing na bilamba to mona ba body bimi tous les sortes ya bilonya batu mona ba cigarette bizarre vraiment yo mona le roi ba Wizgay
ba gas boy mutu ba sala boy non eza biloko eza na ya molili pone pesa ampleur na batu fwe bimana okana muchi nyasi shigidina pourquoi pas pe bobi miselamba moko nelongi na ngai asinga problème te babi miselongi na ngai ya noir et blanc so reconnaître nga c'est oyebi nga vraiment oyebi nga malam eza na pasi boye bake o eza ser merveille nalobi osaleli nga nono etikali beauté yaya nandaki kotia beauté kosakana te miki mine joya te ye mutu apiaki nga menga nalekaki ye soki nandi kodekore ana elo misusu na tie beauté toleka nayo oyebanga te nabisi epesanga 3 sorties ya beauté na ondo utiliser na otikana na beauté moko te pesanga 3 sorties ya beauté o na ozala nango ayo opesanga crayon normal sans make-up ayo opesanga style moko eza soki otie crayon olandisi grise likolo olandisi na ba couleur likolo ayo opesanga vraiment crayon o vraiment basangisaka makiki boye na boye na vino théorie mabe na pratique yango na mokili yaya fi nyonso tu andolanda elongi na andolanda beauté na nga ando bimisa elongi na nga quelque chose apembe ndenge ni soko tie maquillage nango obimi couleur na nga so nana ba bouton fo bouton moko ebimo à l'instant ebimi wana kaka pono tie beauté na ngai tozombo nango ebele na mokili wa naturel tia make-up soki botalo soko ndo obima zala naturel simple bon mon non fiaza naturel chelo na moni lokwa fi mo abitaka fitiring na mutu mombwe poani beauté tozo portaka makambu oyo ya biso te tozo porta ngo ne longi tozo portaka besprit oyo eza dignité tozo porta ngo te peut-être na elamba yo zui elamba sira no lati na nzoto ozui tatouage o ngana za vipenga basakana na ngato beti na oyozwa obekisi ba pati éléphant oki obekisi ba tatouage ya sorti na nyonso oyebi nini ezo porter te oyebi nini oyo sala na kati ya ba vite bele ba mibendela bandoki ba sire milimo ndenge na ba vi na bango likolo nini nelingaka sona sukola no kanzimbo fali consola e consola mutema nanga soki na yo kinzimbo affaire te non kokoliate ya fere nzembo nyosa to boyemba boadora kangai ezala ya profane chrétien boadora kangai dans les temps là ngam nandai ko mabanzembo nandai ko mabanzembo tozalaki ezaki na zozo moko papa ki kester ando utiliser ba pesa ki ngaye ada lo kwa inspirateur na ngana ba chant na gogi ko composer banzembo na composer chrétien musicien chrétien profond na ando composer tant nazo composer est-ce que mutuni na composer azanga komi boire soki libanga eza moko pona yo multiplier mwate ko mata 10 soki eza 10 tanini bokozwa wana seke bobando yembaka ngai nandaki ko composer banzembo bazouk ba style ya ba de quel style ba style ya ba rap ya ba anglais banzembo msusu boyo kaboka sabayemba en anglais soki eza nango na anglais te pona munoko ba siran soki mutalobi yango boy okanisa peut-être yelobi anglais okanisa peut-être lobi ki japonais to mona ngo na ba rap ebele bazo yemba la ba munoko ba sirani ba fi pe asoki mbe na ba so bina munoko ba sirani sans les conscients nzebo bususu ebimia soki zondoloza soki ai shikidinya banzembo ya marque ya bongo yozo kanisa peut-être ayembi anglais ayembi boya ayembi ki japonais non akokozwa structure ya munoko ba sirène ayem alam yango kaka yo mona bwe omoni musicien akosaka na taloba kanglais makasi omoni musicien keba o mikolo oyo toboya na biso kotanga na mikropo na toboya boloko ya ajo na linga ngote
bandi koloba anola kisangai ba danse na e style na e kombo na e pe elingaka koloba séduire les hommes, séduire les hommes, séduire les hommes. Bro, il des années, katia mokili, o ba pesa kinga, azo préparer les d'ayes. Et en 2020, royaume moko ko s'élever na mokili. Le lot le 1er septembre, le 1er juillet 2021, bokanga donc ya lelo. 2022, na moi otosa, trône moko ou bien royaume moko et ko s'élever. Et ça passe si bon mon abassière balata bajipa milai, et ça passe au mon assière normal, et ça passe au mon assière sincérité. Royaume wane koya et même la bajan fi influence. Royaume wane tango koya et même la complexe. Royaume wane tango koya et ko dégoûter au makamwa nzambe. Et bando peso posaka salela, nasa nzamba lobika tala muteme, nzamba tala ne mutema. Mais en réalité ozo nos servantes n'étaient ozo le baka bakena nzambe. Même si nananda buzamba yokanga. Royaume wana eya kolongolo kana présence nzambe. Retour à Jésus sous musikate. Yango tozala près. Tobi ni heure, ni date, ni jour. Aya brisque. Tant makambo wana ko salama. Apocalypse balobi basia bakobunga nzela. Ba brebi ba repanzana. Batanga ki komba les bons bergers te. Tant versa na tanga ki na tanga na mona na ngate sika ba koma les bons bergers. Baloba ki ba brebi ba ko disparaître si malèvement yo salama. Yaya na époque ozoya supporter be prévenir sur ton zamba même. Parce que ba calcul o ya mort des ténèbres est trop dur. Surtout ya corona, c'est trop dur supporter. Cause à la tête na kati ya faiblesse, on manifester faiblesse non diable à mon amour, on comme jouer. Attends ça n'a pas si. Bimi ça toujours image que tout va bien. Malgré mon thème non pas ces manifester que tout va bien. Nyon sote za malam. Na place oza na problème. Okoboko na ebite soki wana nga pe na ozala. So pe na okufa na ebite. Tozo souhaité te tokonyo kwa maboy avant retour à Jésus. Bokanisa te Satan kita non. E bana non ba siran bobima. Siran azasuelo ko bomba te. Siran normalement koka ba pa ba douter. Ba siran banda koma. Siran akoka moite akufa. Siran ando tele mana moi ando te. Yaya ba prédication comme ma passe. L'église est comme ma place. L'église est comme en chair. Koto bâti marque de la bête 666. Koto bâti qui est à poisson. On dit mélanane. Tayango. Si bozo tourne que pourquoi prophète Joshua tiki témoignage chez les canons d'église. Ba passer révélé ba bo ya témoignage chez les canons d'église. Ba ebi le pourquoi. So ki ngai botidi ngana ki témoigner l'église quelconque ou bien ebi ngai. So il peut signaler ngate nakolo ba vérité. So ki ko indala etala ngate pona bino boyebi sina bino ngaite. Yango pete osenga ya kozwa maloba o à légèreté. Kozango pete elle kayo non. Zango mettre en pratique. Pona so totali na mideli ya basuki to okanga. Na ba mideli ya bilamba to tongisa. Na ba forme ya ba kofanda. Yaya omono yo fandi ozuma kolo cheli kolo. Sira na vanda tout droite. Ndo yo fandi na so sira na bimia akokata koya. Sira na fanda mpanzi. Sira na vanda tolo na samati sima kolo likolo. Yo mezana encore chaleur eza tika na chaka lokolo bom pepe yaka. Tika na sala ka bom pepe yaka. Oye bade tango sala bongo. To ana basia les sirènes de l'air. Bon téléma. Bazo pepa likolo na yo tant ba mono bongo opesi bango mot de passe ba kota sans permission ba komi ko rejoindre yo na yebito bebisi fi moko kaka bongo na wese yo po mesana koloba na wese zambi na wese pe bo regreta kaya ya ko regreta ate zambi vraiment na yebite soko sala ke baninga yanga bele babali baninga yange bele basilisi
kanga otikinga pourquoi ozo mi tuna na ba question na kati ya wese gege avanda musika te gege avanda na kati ya kivu sikuti ngolo ba makama bon tanga vivelo aise soko ye mabenga ko so na de gege na bengie ozo yima ozo biante yango balobaka wese siko basaka na ngote soki otali bien terminis ya kindoke za wese soki mutali mwe avake ne sika zo kende fois kita na wese so wese pese permission te enquêter so Jacqueline Michelet va pese permission te enquêter ya yo vanzi o ki o regretter na kata wese fiwana sakini ndumba anga bulisa na ye azo regretter pourquoi nga vraiment na koki kozala mibale zangatina pourquoi nga na koki ozala kaka muta bongo baninga ba hotel misami tuka